penser pour nayo. Je vais l'été en kosala o esenga na sala na famille na yo. O senge futanga yango. Mama na ngandoki. L'église na bino bakanga mama na ngandoki. Ke yento osala ke bana oyo bazokufa mwana nga azala jaro azalelo. Mais comment y est mon pasteur, le prophète, il a un message au imam Balamo. Oui, aya na Bible connaît ça la cérémonie impliquant mon papa maman nanga. Oui, Bible connaît sur la tête et quand maman nanga. La voix du peuple, oh la voix du peuple, oh c'est bien oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman nangaye, oh yango yo eye. La voix du peuple, avec Vincent Chilouizi, ils allaient faire une émission de la presse. La voix du peuple, la voix du peuple. Salut et bienvenue sur nos téléspectateurs à votre émission préférée Vérité en face. Na chaîne Abisso, La Voix du Peuple, si tu as bien retrouvé cette émission anytime à tout moment na playlist tout ça la binoana. Nous nous efforçons et à résoudre des problèmes à Batou. N'engagez la Abisso la semaine depuis que tout ça il faut au moins 2-3 tout présenter binoango par rapport à Nengezoya. Mais à tout moment, vous pouvez revoir cette émission. Je dis merci. Ndekomora benga singa lobi papa Vincent ngai ba vérité face à la raso yesili bandeli na zuya kala na zongeli. En tout cas, ça c'est vraiment une façon de soutenir l'émission Oyo. Mais na osenga lisusu na bandeko bo maximiser nga ba nombre ya ba j'aime. C'est-à-dire bo cliquer na j'aime, bo cliquer tout c'est tout. C'est-à-dire public nyonso tozalango ya émission na biso Oyo. C'est là vraiment un maximum de j'aime les lots. Pourquoi pas toi arriver dans nombre toi arriver celui tout ça la 40 000 vies. Pourquoi pas tout ça la 40 000 likes dans l'émission Oyo. En tout cas, merci quand même Nabandeko Oyo si basali yango et nous vous encourageons. Et pour les gens qui nous regardent en direct à Kinshasa, c'est tous les lundis à 21h, le dimanche à 13h et puis le vendredi à 8h, on a coulé à la télévision Tam Tam d'Afrique. Chers amis téléspectateurs, nous nous retrouvons dans la suite, il y a l'émission Nabusso Lelo. Je parle de suite, pourquoi? Parce que vous allez constater que le même technique que nous avons, ils ont l'équipe Nabusso Conseil, ils ont même tenu dans l'émission précédente, où il y a situation Tozagi Nango, il y a couple Nabusso, il y a Ndeko Jansina, Ndeko Laetitia. C'est ça, vérité en face. Nous amenons Batu, avouer Makambaza Nango. Et pour que Baza la libérer. Là, aujourd'hui, Laetitia a libéré. C'est vrai qu'il y aura quelques petits soucis dans la famille, mais le temps, il y a résoudre les problèmes sur tous les le temps va arranger les choses pour la bango. Mais le plus important, c'est que nous avons réussi. Il y a aussi que mariage on a écouté. Pour la cas, maman Nabiso Nana, oyo ayaki na maman Bokilo nae. Je pense qu'après cette émission, nous aurons le temps au monde à bango belle-mère pour lui faire voir que ce n'était pas ça. Nous n'allons pas accepter faire souffrir Jansi pour tous ces pédissaïs. Au moins, on est comme Maramunza, mais mais pour la Kanaï, en tout cas, Tolukaï pour que tout soit l'année dans les calmes, dans l'espoir qu'il y ait un Kisaï et qu'il a surmonté la situation il y a des gens qui m'ont appelé pour me dire qu'est-ce que mais c'est pas Zagin n'a pas mis ça là, là pour ça, nous n'allons pas trop là-bas. Dans les détails, mais c'est important pour la pour rétablir la vérité dans la déco batalaki. Les lots, parce que nous avons un cas, mais on se retrouve juste après élément pour continuer l'émission. Merci. Gambela na Internet. Déjà le nom et l'exhibition sur Gambela na Internet, c'est-à-dire les ali bongo boutique. Oyo bandeko ndeko na biso aza awa na Kinshasa avant d'être disponible pour na bino bandeko boza na poto mingi to ebine ezalaka boza na posa ya kosala provision pour na ndeko na yo pour na famille na yo pour na ndeko moko talaki na télévision monika to passer au mois difficile pour apporter assistance pour na orphelinat moko pour na homme de vieillard moko oza na besoin baki notiki la bango biloko ya kolia Gambela na internet eye pour na yango donc bobenga bango bobenga na plus 243 99
75 56 493. Je répète, plus 243 99 75 56 493. Place sur a besoin de l'euro coma au Bengi Bango au Sola dans les bons. C'est-à-dire bah assurer le non biloko au sombi et puis bah assurer le biloko de place où le somme en matière qui est. Donc nous ça la donne en félina, nous ça la donne en des veillards, la bloc roulia, bah l'osso, bah semoule, bah huile, tout ce que vous voulez, bah miliki. En tout cas, Bengi Bango car on a numéro na PC. Et ça, les cas sérieux, celui Vincent Lobby, c'est que rassurez-vous que Bambeza Pena correct. Je pense à les jours qui viennent, tu retires la nos pays sport na Bango et Bango à tout moment. Donc, bon, mais c'est en Agambela internet. Au sommet du bureau, on a osé la poto, Tindika Mbongo na yo. Et biloko on a comme après maman Leki. Biloko on a qui n'est pas tata moi, c'est qui n'est pas maman, pas papa la biso, pas maman la biso. Toi qui est en orphelinat, toi qui est en homme de veillard, moko. Ou bien, Agambela internet, bon, maman la moi, si mon téléphone. Après expliquer bien nini na rosala pour que bloquer comment souci ezali bobengi Vincent pour na détail mususu par rapport ya likamongo to bengi Gambela na internet. Voilà, chers amis téléspectateurs, je pense que pour na lisola Gambela na internet to bandaki yango plutôt. Quand je dis to bandaki parce que tozo legisano na la voix du peuple. Responsable à Gambela Internet, à Bandaki, projet naïe pour la bandeko bazana poto. Et ça continue bien. Il y a des gens qui appellent, qui sont servis. Des termes, baba gina pesa na bino bandeko bozo tala balobi bango eza magasin. Leur demander batinda liste à bilo kono dans magasin. Et c'est un peu de trop parce que bazana misala ebele mais ce serait mieux yondo sali commande na yo si bango na besoin ya iloko boy et bango batinde lio ba prix. Et aussi nimbongo na adresse bango baki kotika et si que sengeli et là ba outi ko élargir espace na bango de travail. Donc pour le moment bazo sala pe livraison ya biloko rolia na commune ya Gombe nyonso et puis na commune Ngalema mais plus précisément na quartier GB. Donc je pense que dans les jours à venir tu relancer nos spots na où bazo préparer pour na bandeko kazana ndako kazana na Gombe ola kende zandu ola qui ni Gambela mais après juste ko benga bango a salika ka commande qui a besoin sac à semoule sac à loso huile ya bidon on a besoin ya eloko sac à made surtout nini a salika commande na ye na ndaku mutu ki koya ti et pas na ye na résidence na ye ba ye ko livrer les biloko na ye. Mais je pense dans les jours à venir ba ko pesa moyen il y aura un numéro il va nous peut-être répondre ça là va virement tout va nous foutre sur place tout ça vous aurez ça dans ba spot va tout ça là. Donc, à part Bandeko Bozan la poto, Bandeko Botan la na Kinshasa, na couleur télévision, donc, Bozan la commune à Gombe, Bozan la quartier GB, on peut vous livrer Babiloko, il y a provision dans Ndaku, sans pour autant se déplacer, au Kende Wenzi, Bango Bailio, na Ndaku. Voilà un peu d'informations que vous avez dans le copie, ça Bandeko, Bazan na Masole à Gambela Internet. Il y a aussi une page Facebook na Bango, où ils ont déjà, je pense déjà, sur beaucoup sur Betika Gambela Internet na Facebook comme on est au Bima, il y a un numéro de téléphone au Koko Benga pour ça la commande na yo à partir de WhatsApp. Donc tout est organisé na ngabo na bango. Sinon biso to awa parce que nous avons encore un cas, une situation qui demande na ngabo na biso vérité en face to agir. Na grâce ya ba conseil ya ba pasteur to na bango awa na maman na biso na ndeko na biso azali bon opérateur du Karamas et tout ça va pas peine là. Nous avons une situation où il a appelé Nino Bandeko Bogota la biso pour intervenir dans les commentaires, dans les appels, n'est toujours ça là comme d'habitude. Elle s'appelle Sandra. Nicolo tu n'as le bateau tout à l'heure nabi ba comment ba Sandra et Ligny Nicolo vérité en face on reçoit trop de noms et ba trois autres pour problème ba comment on va se tomber na Sandra et puis tous appels na donc on a vu son mon papier ça va conseil à Sandra azana libala nae et se passe des choses dans le mariage nae et aujourd'hui elle s'est décidée de venir avouer une vérité dans mobile nae vie situation va se passer dans le couple parce que il faut tout retenir et le moko c'est que avant le cas de délivrance dans la vie il faut passer d'abord en confession il faut que loba ko bimisa o bomba eza wala mutalinga chap ndangu na propre il faut banana ko komba salito ezalaki
et puis à roya au tcha propriété rogi jamais roya au tcha propriété sika oyo déjà tiki ka salito yo tche peinture à sika alors que salité ça il faut d'abord ko kombo la kolongola salité nyonso et puis ko mema makambo ya sika rogi jamais ko passer na processus ya délivrance na ba secret na motema na ba makambo ya mabe na motema faut tout dire. C'est pourquoi maman Nabiso ndeko Nabiso moi si Sandra ye parce que dans la vérité mon foyer Samba na nilo. Retrouvons-nous juste après les mains au poteau Yambaye. Merci. Bonne nouvelle pour la bandeko nyonso bokozwa libaku ya kitoko ya kokutana na élément oyo ndeko na bino Vincent na ekosala bino. Bonne nouvelle ezani neza masolo ya vie. Awa bozomona naza na makadam oyo yo yango ne memaka biso ti na Maluku centre. Et memaka biso na Maluku centre, c'est-à-dire bifurcation ya boulevard Lumumba. Oyo nzela muso eke mbaka na tiba nzela banundu oyo ne memaka biso ti na Maluku centre. Lisolo ezali espace obo moni eza na sima na nga oyo ezali bongo concession bazo kata mapangu 20 sur 20. Oyo ezali opportunité kitoko pona bino pourquoi parce que mapangu mingi to ya kosombaka awa na bamaluku côté ya Maluku awa ezaka mingi fo kota na mutuka okoti na kati mais oyo eza opportunité kitoko eza ke ndeko tomona mituka ezoleka awa donc concession na biso ebandi kaka na makadam oyo tokokatisa na dari mpo tomona yango bien c'est-à-dire concession na biso ebandi na makadam oyo donc nde toza awa ebandi awa tokitango ntina se kuna meko kitango se kuna ya sango kitoko nango eza ke toza mpenza na makadam donc toza eza arc donc arc nyonso wana epesi etali makadam ekiti sikoyo ti na se boye 20 sur 20 $4,500 américains. 4,500 $ américains ozwi lopango na yo 20 sur 20. Bandeko mingi bakoma koloba ngala osoma lopango na Maluku na yo novana na Maluku te. Botala erreur bosalaka. Lelo investissement eleki mabele ezate partout dans le monde. Muto akosoma lopango na 4,500 $ awa. 1 heure du temps ou 2 heures du temps après, soit le gars teka yango oteka sur 4,500 te. Alors que mbongo yo bomi na banque, soko 25 ozaki 4,500, sur les compte courant, après une année okuta yango ekomi peut-être $1,000. Sur les compte épargne, peut-être ba baxelo $10. Mais awa kala 1 heure ou 2 heures du temps pour sombi malamoko bénéfice ekomi yo parce que eza pe na cadre investissement. Donc pona bandeko baza na posa kotonga bandaku na bango ya ba rêve na bango. Parce que le lot qui chasse les ofongwama. Pourquoi pas kotonga ndaku ya rêve na yo nengo lingara lupango nezala. Pourquoi pas oboma mbongo na yo na mabele parce que bilobi nini kozala te. Et surtout que les espaces sont déjà développés, bandeko mingi bazala bandaku awa basi batonga courant mai makambu tout eza kitoko makasi. Donc awa tozali pour na ba contact nyonso bureau na biso ezali bongo na commune ya Lingwala. Avenue Kalembelembe numéro 256 botunika la flat hotel Tenazia, donc ils sont non loin ya commune ya maison communale ya Lingwala. Donc boye wana bokuta bandeko bazala pona kopesa bino explication lisusu bolingi to bobengi biso na nzela ya téléphone na ba numéro oyo bomoni toteli bino na se. Visite ezali bongo chaque dimanche na charge na biso bis ezali wana pona boya ko faire visiter bino esika na bino. Ndeko welela parce que awa tozaka na 229 parcelles ya pamba. Donc 229 parcelles à Pamba neza awa na kati ya concession oyo eza opportunité pour nous parce que oza tout près ya makadam. Donc makadam ozomona oyo soko continuer tout droit au keti na Malukuville. Donc toza Malukuville eza mwa musika na sika biso tozali. Welela ndeko siko zali na poto partout même na Kinshasa awa yaka kosomba mabele na yo tonga ndaku na rêve to yako bomba mbongo na yo na nzela mabele po lobi yo kaka ndeko bénéficier. Donc pour plus de contact na bibo benga biso to boya na bureau na biso Boro Sepela. Merci.
Un élément très important, la ngana baksela bino ezali ke ba mapangu nyonso eza awa, eza déjà ba parcelle cadastrée. C'est-à-dire au sombi lupangu na yo mbala moko na kati ya contrat bazo sela yo, oza dans numéro na yo ya cadastre o kede déjà kolandela makambo na yo. Donc ezate ko sombi lupangu obani suko lugo ba ndenge nini kolandela non. Donc ba parcelle tout eza tous les 229 parcelles eza na ba numéro nango déjà. Donc venez acheter vos parcelles pour construire vos maisons de rêve ou pour investir pour que plus tard ebotelayo ba bénéfice en malam. Nous sommes ici, la voix du peuple, cadeau to libino yango pour la année 2023. Merci. Voilà, chers amis téléspectateurs, tous vous exhorter, bandeko yo bozota la bicho, pour la Kambouya, koson va terrain. Les terrains sont là, 4500, 20 sur 20. Et déplacement, ils sont là tous les dimanches, de 9 à 9h. Na adresse au topé na lingwala, Kalemele, Memodé 156, donc ils ont un flat Tenasia. Donc, bis et Zarawana, ils ont visité, ils ont offert. Donc, nous avons une routine d'Aroya, na eka kakoti na bis, tomemi, atali, azoni. Ceux qui bossent pas net au passé na mambitali kosomba mais pour la bande koyo bazana bato sûreté que wa kokoti de la mbongo pour sommer la terrain. Nous sommes là pour ça, donc contactez Vincent otini mo na on kene na sombeli oningi na zo sala pour la bande mususu. Nous avons en totalité à 229 parcelles, mais déjà là bande mapangu ningi bande ko basi basomi, il y en a encore beaucoup. Vous pouvez aussi nous contacter parce que dans la bande na hésitation quand on a formulé branche on a monde qui bande rebelle ba comme motivé pour la routine ba bon na bango to et des bango. Voilà, ça c'est le cadeau, il y a la voix du peuple pour la 2023 na ba bonné na biso nyonso batala na biso soma mabele na yo et investir na mabele to nganda pour des rêves na yo quand on les a évolué tout ça avant to comme na zone économique c'est sika président Fachi bazotonga ici quand ba osala ba entreprise belé ba osala ba Pepsi ba blok belé ba osala wana donc surtout que rayon wana nyonso ezo se développer donc biso toza na point ya bien ezate ko komi na mutuka bani suko kota na bakati non dès que vous arrivez na mutuka vous avez la facilité maman ya accéder na concession na biso il y a concession dédiée. Nous sommes à présence il y a des biso Sandra, qui s'est confiée par Nabiso. Et nous encourageons la bande de Komususo, Bazota Labiso, Bazapé, la problème, Azaoud Mon Aneni, na Robanate. Contactez-nous, pour aider yo. Na moto pas Monika Zamusika, à Korofuta Biété. Nous avons nos pasteurs qui sont ici, pasteur Peniel, évangéliste Serge. Nous avons Mama Yampani, vous pouvez toujours appeler, vous avez besoin d'un numéro na bango. Pour vous assister. Le pasteur Peniel, c'est quelqu'un que Dieu utilise plus dans le domaine de la délivrance. Donc, pasteur évangéliste Serge, vous-même, des fois, n'hésitez pas, si vous avez besoin de quelqu'un dans cette émission pour vous apporter une aide dans le domaine union. Donc, ils sont là pour vous. Maman Sandra, bonjour. Bonjour, papa Vincent. Une fois de plus, merci pour avoir accepté les Kahawa. Je pense que c'est quelque chose qui est impossible pour la rebelle. Mais quand vous arrivez à accepter le Cameroun, pour la mission, il faut être reconnaissant. Parce que vous retraitez les Camerounais, tu te dis, je dois me confier dans l'église. Parce que ça, c'est une église, où tout ça là, pour nous recevoir bateau. Tu as mis dans l'émission, et puis tu as Papa Vincent, on a un problème dans le couple. Naza marié, ça fait maintenant 5 ans. Na boti mwana liboso abimi songo alobakate ayokate. Deuxième zemi fausse couche. Troisième fausse couche. Maintenant on va décider
tokende na Inde po tokelanda traitement. Natali passé na nga. Namoni c'est comme si passé na nga ndeko ezo eyemema baproblème mpona nga. Yango nayepa na bino avant nakepa pasteur nayobanda no epa na yo oyo edenga nakoka koexplike passé na nga na mobali na nga. Peut-être akolimbisa nga parce que so nalobi ne boye nazoprotege mpe mariage na nga akoki kozango na bafaçon mosusu yango na ye epa na bino. Vous nous parlez, vous allez moi l'année, vous allez moi la mort la couple na bino et moi on a la sourd mais oui. Moi c'est ton mobile. Mobile. Et depuis lors au lobby sur juillet mais ça va fausse couche. Et ce problème est que aux autres lobby obéti sur la passer na yo lobby aux ana ikamo sala na passer na yo. Donc maman ne pas passer na ngane elandinga. Parce que passer na ngeli ke bien. Passer na le cas bien té. Et passer on a obéti la pe mbali li soloté. Non. Azo ignorer totalement ma camarade. Na iba peut-être que ça peut arriver comme ça. Et les camarades les cas na passer na yo obéti la pe mutu li soloté. Non. Et pourquoi vous préférez que vous mettez mobile na yo passer avant bo balana ou après ko balana bino? C'est tellement grave que moi le bezala qui te comment? Tellement yamando salango na mutongo na bete ke loke ko koma bonne bete ke koma. Ya on a na bombaki. Peut-être ayo mona ki moi sa malédiction et tout. Vous nous parlez d'une histoire de malédiction. Oui. C'est quoi les problèmes en fait alors? Vous courage parce que bandeko bazali bosoa toza na poso sunga yo toza na poso to assister yo na makamno sur le bail pamba na yo même ça que yo et dans les longs mots ils ont la solution. Donc on va trouver une solution dans mais yo mo faut courage vous expliquer biso bandeko bazali boso awa basa na nzambe bazawa nous le baki ka bo mona pasteur na yo toza pe na ba pasteur awa ni na explique yo vous expliquer biso nano comment ça les anime à passer là que tu te dis aujourd'hui que vous à la cause il y a makamno aujourd'hui fait de Mombali. Bien que tozala na maman papa kufa totika na maman ndo sala ba voyage nzela mai soit linga ke voyage totika na grand-père aketika biso pas grand-père surtout na grand-père azonga pesanga bis awa azo simba nga na ba partie intime nanga et après surtout là na butu grand-père a côté langa na chambre a s'abiser nanga premier jour deuxième fois le sous a s'abiser le sous nanga aso na lobi no yebisa maman abi ko loba na maman te po na oboma yo comme pe grand-père abanda pe ko aider biso ma ba frère ba nini aisanga na otangi solution te na oboma yo nga pe na obanga troisième tour lisusu ayo salango après et comme maman solinga ki voyage solinga ki tika biso na oboya maman pe ayeba te po na tikala pe ko yebisi na ndo banga grand-père pour le baka obomanga on nous a imaginé na 13 ans et na 13 ans on a donc ceux tout le but quoi abusé donc yemta a débalbara ne verja yo. Oui, c'était par force. Après au sala les sous deux fois les sous. Oui. Aza vivant. Akufa déjà. Oui. Mais c'est quoi quand on yo bani ko kola okoka solana maman likamwana te tona batu ko expliquer que tala grand-père asala inga bo tanga za non vivant bando banga po andolo ba obetanga mais vous avez ko banga tant vous avez mwana muke mais tant ko koli déjà boye o banga susu en fait c'est ça qui est le kwasoni nando lié baté na bandela wapi
soki problème ekomeli nga na mariage na nga te nalingi mpe naloba te parce que eza somi. Et Azali, quand vous nous parlez à grand-père, c'est-à-dire papa aboti maman na yo? Oui, papa aboti maman. Et à bizarre na yo na bande wono mususte? Je sais pas si ça là on a bango pe mais nga a bizarre maman plusieurs. Donc comment il rola tout le balois moi si ne pena donc so ka za na poso bo ke kuna za na posa na ya salo ya lingi. Oui, à comment avoir même comme menacer soit mon jeune garçon, il faut menacer jeune garçon. La famille va être que grand-père alinganga zo protéger moi ba bébé sangate. Na ngapi na ndo lingi shooter. Na comment manquer respect. Famille va être que ndé bana bazala mais na tikalo loba te que pourquoi na lingaka te bango pe ba ebeka ke alinganga ka ke koko na. Azangi na possibilité. Oui. Bon on a ezaki ya bien. Je sais pas. Ndenge bo monaka ne bo c'est-à-dire mutu so bo ta baby ke noté parce que quand vous me dites que boti mona liboso abimi aveugle abimi plutôt sourd-muet et puis vous avez un problème ba fausse couche aux botate soupçonna été parce que motivation ni nazaki na ngwa robimana koko na yemoko na kolobaki azali na kisi parce que koko akobima na koko na ete loko asala ngo abanda koforce nga nango azalika na kisi. Et là vous vous êtes décidé à koyebisa mobali na yo Na papa Vincent nayebi te na obanda ndeni il a beaucoup dépensé toki na bahôpitaux mpo na kaka kobota na nga mpo na mwana aza somi ezosimba te donc se décide toki inde bakilandela nga pourquoi osala bafausse couche yango na ye pa na yo obenga ye bosolola il s'agit de délivrance peut-être tokokende mpe inde boye adépense mpe kaka na boti na nga mpe kaka te yango avant toke inde yango na ye tosala na délivrance bakuyelinga. On se retrouve juste après cet élément. Merci. ndeko na ngai kobwaka mbongo te soki basengi yo mbongo na WhatsApp na Facebook to pe na ba SMS na kombo ya mama Olive Lembe Kabila eza lokuta wana eza ba œuvre ya ba escroc ata ozwi appel na téléphone que il faut otinda mbongo po na ONG Initiative Plus azali ko engager bato to po na mama Olive Lembe asunga yo kondima te wana ezali escroquerie tozala prudent kobwaka mbongo te keba na miyibi na ba escroc. Voilà, nous sommes de retour dans Plateau Nabiso pour continuer notre émission Vérité en face par rapport à la situation de Touzan Ambawa. Bonjour, monsieur Tondele. Oui, bonjour. Napécho Lissou, merci pour avoir accepté de passer dans cette émission. Okay, merci. Et comme je vous ai expliqué, c'est que c'est votre épouse, vous la reconnaissez? Bien sûr. Ok. Et elle nous a contacté pour une situation, un problème où ils ont un couple en abino. Elle veut avouer une vérité, un secret où il y a beau Melayo depuis un certain temps. Et notre cadre, c'est tout ça là pour aider Batou. Nous avons un problème, nous avons un secret, nous avons un camo à bomba et qui se retrouve dans une situation où il y a tellement ils sont grave, tellement ils sont passés. Et nous offrons ce cadre pour que Mouta Bimisango. La vérité qu'on concernait des Konaye, camarades Naye, Moubali Naye, Mwansi Naye. Et les gens que vous voyez devant vous, nous avons des serviteurs de Dieu qui sont devant.
qui sont là pour vous accompagner dans le but de la solution à un problème autour. Je ne sais pas. C'est vraiment ça la raison où vous se retrouvez à. Bobengai, justement, c'est un besoin de la vérité. Monsieur, dis-moi maintenant, est-ce qu'elle ne pourrait pas me parler pendant la nuit? Oui, c'est ce qui a fait. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas vous parler pendant la nuit, tellement que c'est une situation qui est grave. Monsieur, on a une situation grave. Je comprends. Ok? Oui. On a habité au Benginga, je me présente. Quand on a que moi, si on a une situation, on a un problème pour Alobananga. Je ne sais pas. Vous avez un narrateur, vous avez un compteur, vous avez un compte, ou quoi? Cassian, le but. Dans tous les cas, moi je vous demande juste votre tempérance. Oyoka, et donc il y a l'ingaloba. Souka ye awa, aza naba capacité na union intellectuelle pour que cette situation ne pouvait pas gérer ça en famille ou entre vous deux et préfère que ça. Et moi je vous dis aussi que après peut-être vous allez aussi comprendre que c'était pas facile parce que là il nous parle déjà d'une situation il y a aux anangonandaku avec moi dans aux un nouveau parrain naza nouveau parrain était mais naza ndeko na yo on ina souvent na problème naza azana parrain naye azana famille naye pourquoi pas à contacter famille nanga oyaye pour aya ipana un individu on atikala ko yeba te na monate ba parrain naye famille na yo avec cette situation je pense qu'il faut barder pour nani pour comprendre en temps au bas. Elle est aussi un pasteur ça semble là ka oui. Nous avons aussi des pasteurs. En fait, elle s'est confiée à nous. Il y a bien des bases spéciales. Non, on n'est pas spécial. On est des humains comme tous les autres humains avec tous les défauts et qualités. Mais on a cinq kaka. Comme on dit, qui va filmer, oyo kaye, oni nalinga lo banayo. Et après, oye ba recevoir décision. On a cinq gars qui ont fait temps pour permettre à expliquer le problème nini oya bien sur oya préféré pour ba filmer. Pour ba filmer. Comme on dit, les paroles s'envolent, les écrits et les images restent. Peut-être à Rolo Balikamo, vous avez servi Penayo. Parce que les images aux Zolobana, il n'y a pas des images, il n'y a pas aussi des archives. Bon, voilà, tout le monde a un débat, peut-être toi, on a besoin de temps. Ça. Mais je voulais revenir un peu chez vous avant d'appeler ces paroles parce que dans tous les cas, tout le cas, koyeba terrain ni tout ça nango parce que il y a kolo ba sur les cambo mais peut-être information peut si monsieur za bongoté donc avant de passer parole nga gina zo amke pa na yo on meka koyeba est-ce que vous avez une situation avec l'enfant ou vous en avez beaucoup de liboso elle a une infirmité c'est ça bon Sandra yango yo ko rencontra wa eza situation na yé il y a en fait azana vérité na secret mo abombela pour être sincère avec vous. OK. Azana secret mo likamo abombela et cause la cause ya état ya mwana. Ça va. On a ngana tuna infirmité wana o yazulu beza solo qu'ils avaient un enfant azana infirmité. Ah oui, on a un enfant. J'aime pas le dire parce que ça me fait tellement mal. Par mort ta kolinga bota mwana moko na ba défaut moko boyi ne te ba la réalité moko. Et nous avons un enfant azana ba défaut sous mieux. Et après ça vous n'avez pas encore eu des enfants après? Non. Tout est non kobotate à part cas où tous années non maboko. Excusez-moi les choses n'amènent pas au côté moké. Elle nous parle que vous avez des problèmes moko et à y moment si elle arrive à Yarosabazi mais ils ont fandaté. Chef. Vous êtes un gynécologue ou vous êtes qui? Je suis ton frère. Nazo tunayo pour nazala sûr na makamanga lobana. Oui, tous en ba bon. Ngano bengo problème té. Si tu as un problème, c'est qu'on a concevoir té. Je vais aimer concevoir. Asa maman ya mwana. Et oizo le kawana bon, zemi ko bima soit ko koya ko sala musambo makasi à respecter ba normes ba médecin ba lobi na été. La CPN ba ko ba ni sala besoin respecter ngoté. Ça peut aussi arriver. Mais c'est une situation qui dérange. Ah oui. Bon. Il était un homme, je sais comment l'apaiser. Hein. Il a passé. Maintenant, le comment tempérer et tout le cas comment
pour ça nino nzamba ko permettre parce que l'un de ces 4 matins tous à la soir. Voilà, merci beaucoup. C'est à cause de ça, mais ça dit que Ayawa, parce qu'elle nous parle, nous, le il y a la solution. Et c'est par rapport à Nango, Neto, Lingaki, ou Bengisayo Awa, pour que Maman Nabuso, Sandra, Maman Sandra, Nangaki na sur la yo disusu devant Papa Tondele, Monsieur Tondele. Contrairement à Moloba qui que Rokokate, Koloba, Ngana Lobelayo, Rolimbi Sanga, tout ça la remonté. So yo moronde au sassime, on sait l'effort, les a des cambo lobi au bomba kiango, parce qu'il y a des bossos qui dans le moukier, et puis ami baleta mokoli, au moins qu'ils a des kambasoni, Kolobamo. Mais aujourd'hui, nous avons appelé sur force wana. Courage wana grâce à l'émission Nabiso au Solana Mobali na yo azali boso na yo oyebisaye eloko nini obengiseli yo nde fo oyebisaye et ndenge na biso ki to assister yo pour que nyonso eleka na kimia ozwa courage. Il faut qu'on ait le bas. Il faut accompagner, mais il faut. Chérie, olimbisanga nde na mimi problème na ndako na biso awa sans qu'il na salon si. Mais nazo obligé kana ya awa. Erolobi toke Inde mpona kozwa traitement yango natala na bino ava toke Inde tokutana na basala nzambe nalanda émission oyo namona bato bazwa basolution na baproblème na bango yango nayaki mpe na problème na biso awa naza na passé na nga moko oyo ekomi kotungisanga mingi. Elle a un âge à 13 ans. Oza Baba. Oui. Âge à 13 ans. Elle avait un âge à 13 ans. Grand-père n'a pas abandonné au violon. Yo, talanga. Koko abina makasi na fête na yo. Muto apeso ba cadeau. Âge à 13 ans ko violé yo. Muto apeselanga ba éloge que obo comme pas na ye a édika ou bien. Sandra, vérité préférée bombelanga yango. Otikinga na ndako po yebisanga na miso ya bato boye. Sandra, combien de fois nga na tuna yo oyebisanga passé na yo. Lelo o préféré humilier nga na miso ya bato. O préféré oyebisanga soni. 13 ans. Sandra. Yango nomona neti cause ya ba fausse couche na osala. Eza makambo grand-père asalanga. Sandra. Sandra. Yepsanga ozolo banangeza lokuta. Non. Non, c'est le côté. C'est la vérité.
Merci. Sandra, j'ai eu le temps de dépenser pour Nayo. J'ai eu le temps pour ça. Où est-ce que na sala na famille Nayo? Où est-ce que futanga yango? Maman na ngandoki. L'église na bino bakanga maman na ngandoki. Que yente o sala ke bana oyo bazokufa. Moi nanga azala, jaro azalelo. Sandra, dis-moi. Monsieur, ne me touche pas, s'il te plaît. S'il te plaît. Ozo bomba na za mwasi nanga. OK? Longa na nbe. S'il te plaît. Sandra. Ndanga maman nanga ndoki. Atika ko ko mama boyko. Sandra, maman a botinga zango. Monsieur. Monsieur. Monsieur, maman pendant 13 mois elle avec beaucoup de respect. Ok? Tu peux tu arrête ton problème dans ma salle. Oh non, très cher. La mobilité. C'est calmé, Nicolangaï. C'est calmé. Oui, non, c'est calmé. Au balaté. Tu n'as pas marié. Aux marié. Tu n'as pas marié. Au vendu, moi, je n'ai dit ok. Coco naïe. Je comprends. Parce qu'il y a des gens qui ont elle nous parle d'une histoire qui s'est passée, elle avait encore 13 ans. 13 ans. Mais sauf que les Camboyos soulevé ayat que c'est sauté dans l'église Zoya Sambe la balobi na balobi que maman ni oui, asawana maman a porté ngandoki. Sauf que yat quelque soulevé biso pour soulever mon ay bisibinoté. Mais ay bisibinoté ngana za mwana za avec les alobakati ayo quartier. Ay bisibino na bana nga bazo kufa. Monde na opesa mukongo na okita. C'est-à-dire biloko na yo. Tikala na ye. Pardon. Yebisanga siko. Maman a botio. J'ai du mal. Maman na concevoir pendant 13 mois na libungu. Et abotinga na face. Anzima tangi sanga za o na zali. Na fouté mon nez de singe. Maman nanga. Mais comment y est mon pasteur, le prophète na envoyé un message au imam balamo. Oui. Aya na biloko na sala cérémonie impliquant mon papa maman nanga. Oui, biloko na so la tête et kanga maman ndo. Maman nanga ndo. Yemta sa ke mwana nanga azala ayoka kate alobakate. Condition moi nanga liboso. Basé mes obima. Pour les locaux et locaux. Mais c'est quoi le problème ça? C'est nini ko kutanga mabebo. Pas que comment oye ba te ko célèbre le passé na yote. Na ba te le passé na ngate. Na ba lotinga na yiba ba na société pour la parler pour la sala o zo. Na ba yango. Mon frère, quitta parce que na mitso toujours gérer en fait on a autant soka que il y a ma bé à sali, je reconnais que tant bakanga ki mama nondoki aybe kazali na likambo fala loba peut-être ma bé à sali mais yepé likambo sala na âge de 13 ans na kuko na ye en tout cas to mitcha na place na c'est pas facile à bimisango boy ayebiso ke tala kutu koko na ngaza ko biser na 13 ans donc ni tété en tout cas nazo comprendre nazo condamner yé par rapport à qui a bomba qui tant bakangi maman nondoki fallait au moins à protéger mais tala kana yé pesani mususu yaye parce que yaye za mabe babimina ye yaye za mabe so maman na ngaza yebisanga maman na ngai na ozwele wa c'est calmer mon mkende konanga chers amis téléspectateurs to se calmer mkie puis Merci Cordon pour la parole. En tout cas, il passe ma casse. Car oyo et où tu souko les gabiso pour tout na quartier car même koko. Ba koko car. Soko lokwa ba sala lege salama ke so ba lobi koko. Oh koko ne to bengaka aza mwasi ne to aza mbandane ezala ya solo te. To sala ngaka le msuna ba jeka to sala ka boye. Mais la ndenga logique ko sala matin que koko azobima na koko na ye ezalaka te
et comment na oka ko sala mandenge ya baje mais nazo kama ndeli kama ndenge zo koma ka pipipi oyo uto sama koko pas zo violer koko na ye aza ya 8 na quartier na biso engindi kuna na lemba sko bino ba koko bomona ka basi te ko bebisaka vie ya bana na bino moko po wana za makila na yo mwana ya mwana za ya yo comment bo sala loko wana ko bebisa vie parce que basi basa ebele oko ko linga basi sorte onyo so mutema melingi poto mo linga mama na nga wana omona ke mwasi po linga ki pourquoi pas te ozana ba kisi ozo tinda ke ebimisa bino kaka na kata famille linga bakoko na yo tozana likambo moko tozana milimo moko ya mabeke esali ke obimaka na bakoko pona nini likambo eza mabe makasi mabe osala mwana na ndeko na yo zo ane peke na koboma yo ko bino obandisa tango zo violer mwana ya kata famille obimisaka likambo na koboma yo omona pe mwana tango oka somo ya kobaki ya koboma mwana bangi moto sa eloko zota pena conscience na yo baki ona o sala eza ya nzoto ya mwana na ngai eza misala mabe moto ayebi nzambe te yango mf na lobaka moto aotambola na kotambola ayebi nzambe te satana nazo manipule oyo eza misala satana satana pena utiliser bino makasi surtout bato bolanda ngai soki pe oyoka babima na yo o koko na yo o noko parce que ezali na misusu eza pe mona yana leki pe bakoma obima noko pa azobima na mwana kasi na ye eza misala mabe soko oyebi kosalaka eloko wana ere yango oyo oya kodevale secret na yo mpo nzambe akobeta bino fimbu na makambo osala ya mabe wana bosala eloko mo ezaki ndoki na kati ya famille oyo ezaki ndoki ya normal te ozosala yango na mwana na yo moko oyo te na pasi wana teke oyo mwana na ngai na osala mabe yango mpino batata miso ya mikoboke na olinga bana ata mike mpo oyebi ke owana na susi te te na omona mwana ya moke ezaka mwasi na ngai mpo oyebi ke yo mpo okosala mabe na famille na yo moko yango olingaka bana mpo bobebisaka bana bato mpe ya mike eza mabe makasi bosalaka eloko wana te ntango mosusu azosala ngo na kobanga koko azobasaki bomba na koboma yo yango abomba me nzambe oyo tobondelaka kaka butu moi alobaka ta likambo ebomba nini ata na se ya mai soki oyo babimisa yango lelo eobima esali ke yebana eloko moko boye ebimaki mabe oyo ye moko yaya mabele mosu onga moko na sala lelo ta mosu yango ezolanda nga boye asala mabe wana volonté na ye te volonté ya koko azo merci Merci Cordon pour ma parole. Naningi na expliqué surtout vraiment bateau la nabiso concernant malédiction. Toujours répéter loko à chaque fois parce que ça va causer ya kamingi. Kati nabiso awa malédiction na lobaka eza voile o ezi para moto komona nzela ya malamu. Eza voile o ezo ko pekisa moto komona o eza solo ondimisa moto eza ya lokuta. C'est quelque chose qui t'arrête la 4e génération de expliquer. Parce que dans ma malédiction, il y a une vie à moto. Ils ont un bloc, ils ont une manière de travailler. Maintenant, a expliqué malédiction par rapport à Bandeko, nous sommes dans la biso pour basa la keba et basa conscience. Malédiction est année. Les malédictions ont le pouvoir de garder quelqu'un assujetti. Cela veut dire moto ba fandeli. Et de le faire travailler en vain. Les malédictions peuvent rendre quelqu'un fugitif. Ça veut dire, ils ont le côté où ils ont le lobby qui ils ont le côté. Ils ont frappé parce que ça ils sont en vain. Raison pour laquelle au monde naso qui muta dans cas de malédiction après ande bande on biso ba koyi. C'est bien mot de dire, il y a plusieurs sortes de secrets dans la vie. Ils ont maté en autre dernièrement dans l'église ba secret monsieur ba secret sécurisé la plupart ba secret il y a secret ils ont sécurisé ils ont défendre biso un exemple il y a secret il y a Jésus to Moïse vis-à-vis à Josué kolande ko yebise ndenge singela tambo c'est veut dire que secret ya nzambe ndenge singela tambo na nzelo ya zwa kilo kola mokambi kasi na biloko mosusu na vie tant to loba so ko nton bokomi na niveau ya kobalana. Vous êtes censé de dire la vérité
na passé na bino. So passé na yo o négligeant au mona pamba et ozongi loka. Nga lobaga soki kamo sala kala ya mabe yo mona terrain bo mona ndinga loba on te nzamba ko imposer yo. A peso penza ka ilo mo isala ma ya passe jusqu'à ce ko bimisango. Et surtout ko bima na genre neti ya koko. Koko ndeko na ndeko te za déjà lisumo. Bongo tant kititi na koko. C'est la vie na éviter na ko ndimela mbala mote nde maman na biso lobi awa ke koko za muta ba kisi je peux pas vraiment directement ko kota na kati na ngo mais ko mona déjà effet ya koloba mutu lokwa ndeti na za boye na bimina mwana na nga. Ça veut dire na semence mona okita kati na ye. Tolobaka moto asangani na ndoki directement ba kabul so ndoki azana ba démon 100 ba kabul 50-50. Comprendre directement so ki koko wana azana na misala mabe to azana pe na kisi ndenge maman na so azoloba ça veut dire koko a communiquer na maman na biso quelque chose et le koko a communiquer na maman na biso ndé loko wana zo sala lelo et récupérer au bayo kanila. Cela veut dire ils ont récupéré lelo mwana za soumiwe et deuxièmement mwana ko asuko moi ça zo ko asuko botati. Cela veut dire a encaisser bilo na au bayo kanila. Mais en dehors de tout, peu importe malédiction une force na nyonso et anga na kombo mo za likona et komba ngo za komba Yesu. Komba Yesu tango yaka pona kolongola malédiction et kokota mutu na kati ya délivrance. Mais première chose esenga na mutu ko na conscience que pe ko ndimango. So ko ndima non e communauté mo maman na biso lelo ndimi. Aboyi na eboke ekomane ti bokene soki ba endi bolu na bokene ye moko conscience ne sali e bichete za mamba endi za mamba o isalama na kati la yo. Papa nanga foyer na yo ndo gérant et tozana d'agement to lobaka mobali a se mesurera par rapport à la situation komina ye. Peu importe nyonso o ekokomana ekokomina na vie il faut donc état so niveau d'intelligence na pe niveau ya esprit aux na kati eloko za na. Diable mission les a ko sangisa batute. Il était venu juste pour no kabula batu. Et tant waye sort ya liboso sala alakeli. Bato bazana kimiate. Attaquer place boy bakuta na lekambo boy. Et na mito ne tolo babwe muta ko défendre moi sinayo pour na délivrance za yo. Muta ko soutenir na problème na azana za yo. Soko lobi na nga ke babenga mama na nga ndoki nzamba limbisa ndeko na biso abenga mama na ndoki sans aluka ba raison abondela omoni ko zala prophète ni ko lobati ko zala supérieur ya nzambe ntala supérieur ya nzamba zate. Lorsqu'on parle de Dieu on voit directement la Bible parce que Bible ndé ezotalisa parce que Bible zala ba prophétie nyonso to ko luka. La vraie prophétie c'est la Bible. Comment accepter le moment où tu as eu ndé na fani na so ke maman no nazali ndo ko ndiminga balama pona komba mosa nzambe. Non. Il faut sentir pe oyeba eloba meza solo tu elukuta. Lelo maman no obengana écoute pas ça kindo yebité. Non, ils appellent un grand problème na vraiment on va chercher des vases moyens to ko luka et to kota le kamoto luka kimeza mais o ezali liboso za no comprendre que moi c'est un problème. Problème moi c'est ça délivrance. Surtout délivrance qui osa soudé na ye et ça la facile et nzamba okota okamula binoka. Merci beaucoup. Merci beaucoup Cordon à occasion de ce biso liboso à couple na biso. Au fait na obana ko pesa conseil na ba ndeko balandi na biso surtout na mabota ba parents baboti kolobake na makambo ekomi oyo et to tirer moi leçon bien exemple na likambo ya liboso na no bana babi les enfants sont des successeurs des promesses de Dieu dans la famille. Deuxièmement, les enfants sont des relèves de la famille. Et puis na kati ya loi ya nature, la nature interdit que la femelle ne peut pas recevoir une sémence et vient du même portée. C'est-à-dire, une fois la femelle reçoit, la sémence vient du même portée, nous avons des malformés. De là, tout dans le cadre de la loi nature. Et anthropologiquement, Dieu interdit que l'homme ne peut pas voir ou
voire ou s'accoupler avec l'un de ses parents. D'ailleurs, Lévitique a approuvé, en Lévitique 18:6, et lobby, nul ne peut s'approcher de ses parents pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. L'Éternel a signé à la fin. Et puis, Jean 10:10, tout le monde a diable, Moussala Neza, ko yiba, ko détruire, ko appauvrir ma famille et puis ko landa ba génération suivante. Merci. Nakoloba papa Nabiso. Papa, maman, akute na makambo na temps, âge et faiblesse, âge et immaturité. Au fait, sotali na loi ya initiation, diable a préféré minko initier banamike. Pourquoi banamike? Pour azo viser génération à famille wana, azo viser comment détruire famille wana et azo viser comment tia succession ya misala na mabe na kati ya famille. Donc na état na âge azalaki nango ya inconscience, c'est par là on peut dire que diable a profité dans nzela ya koko na biso. Et puis elo ako compléter wana eza que maman osali vraiment malamu ya ko bimisa secret oyo. Pourquoi? Parce que bana wana bazokufa na mwana naza maladi baza bikela mo ya Nzambe. Donc Nzambe nde mutu a orienté bino ya koya na vérité en face pe ko kutana na cordon, ko kutana pe na biso pour na conseil na prière. Pour na maman en tout cas na ebi que papa iko ko déranger ndenge papa et maman ba tokolo ba qualifier sorcière et puis lelo maman za musika na yo. Donc Bible dit tobo ya prophétie mais to discerner. Est-ce que prophétie ou n'est pas Nzambe ou pas sentiment ya moto. Donc devant fait bato ba roloba o nyoso roloba, mais est-ce que ça provenait vraiment de Dieu? Wana to kangi parenthèse. Je crois que dans makambo yo soki likambo yebani na famille solo li restreintement, je crois que Nzambe va agir. Ba effet mususu ba conséquences mususu même dans nzela ba prière. Je pense pas que et qu'on continue ko landa libota na yo. Papa zonk sa moté masima sunga mama pour la délivrance na ye. Je crois que reconnaître paix état ya âge azalaki nango, il y a faiblesse, position à faiblesse, mais je crois que Nzamba otie kabinote. Merci beaucoup na ona linga ngaloba. Voilà, chers amis téléspectateurs, merci pour notre soutien à Bino et puis présence à nous devant la télévision à Bino. Il y a d'autres programmes, ils en ont niveau YouTube, mais vous avez préféré de consacrer votre temps pour suivre cette émission. Merci pour ce temps que vous avez accepté à le programme Oyo qui est en train d'échanger ma vie à Batou, pour évangéliser, pour côté à Lilo Banzambe à travers ma Kao Banobazo Kutarango. Mon frère, je vous demande encore une fois de plus merci pour la néonimi Kotita Tosolo là. Parce qu'à la fin, vous avez compris que nous ne sommes pas là pour vous nuire, mais plutôt vous aider à voir la lumière par rapport à Makambo. Déjà, je suis très content. Biso la voix du peuple, biso vérité en face, tous en essayant de leur montrer que Yona Mama, vous avez une relation bien, mais Nzela émission et celle qui aux la lumière et puis na Mama besoin en bon terme. On a biso déjà, c'est une victoire. À cause peut-être d'un message nous sur joie ils avaient qui pensa yangote. De l'autre côté, na kozonga muke lisusu sima na maloba pasteur Penel Atuloloba. Vous devez tenir compte, il y a situation na ye. À 13 ans, moi na muke bazo abusé na ye pas ya grand-père na ye. Moi na koyi facilement traumatisé et puis ko koloba ta ko banga. Ezala bala mususu baloba ni ozandoki ndima animi pe na zandoki mais animi po babangisi ba ndima mais en soi azani ndoki te. Babima pe na bababa le loba kuma ba fazer. Donc na bo mwana mukenyo so bangaka et en grandissant avec ce genre de secrets, ezama mutolo ba ya lipa na nguba te. Elle nous parle que elle a été abusée par son grand-père. Donc c'est pas une vérité qui est facile à yarubimisaka bo malamoko. Et à cause de la conséquence bozu, les miniers ont accepté. Le pasteur Peniel, qui est devant nous, là je le dis même devant Bandegouba Otalabiso, c'est quelqu'un que Dieu utilise dans le domaine de la délivrance.
pouvez l'appeler. Vous avez un problème, vraiment, dans le domaine de vie. C'est vraiment qu'il faut délivrance, c'est ça, de manière profonde. En tout cas, vous aussi me contacter pour nous ça le numéro de téléphone. Il est avec nous ici. Il est ici pour aider dans le conseil et puis aider dans la délivrance. Donc, vous pouvez le contacter dans le numéro de téléphone. Vous allez monter au sein de la il peut vous aider, il peut plutôt vous aider pour que ceux qui y a eu des condamnations, il y a eu des choses qui se sont faites dans Zela et maman pour que le lot a subi les conséquences, que le lot m'a bota, mané a bota, puis basé le mois. Nous, dans cette émission, au-delà du conseil, on peut vous orienter, on peut vous ramener pour que délivrance ça là et que maman la libérer dans ma camion soit en amour. Et là, je profite aussi et insister dans le devoir au Talabiso. Donc, n'hésitez pas de nous contacter. Nous faisons un grand travail de Dieu dans cette émission. Limbisa Mwasinayo, il est autosengo Kayamoana. Et pour permettre de accompagner Bino pour que tout le monde chemin à délivrance. Koloba Kolimbi, c'est ça bien. Pardon. C'est un mot à su lettre. Mais la bouche de l'orgueil ne peut pas le prononcer. Nayo Kibino, il n'a limbissier ma mère maintenant. On va faire tout ça la démarche. Hier, normalement, oui. Il faut aller à maman nous pardon parce que dans une profession, elle savait que votre mère est innocente, c'est-à-dire qu'elle avait un problème où il y a Bombaki. Voilà. En tout cas, elle doit faire une démarche où on a tout ça là pour casser. Et zappé wana. Hormis à compatir naïe, je te demande pardon. Il y a ce croix là où le banangate. J'ai une femme que j'ai beau faire avec et j'ai ce que j'ai maintenant avec elle. Mais na koko lingate to perdre ngo et mutu moko ye a banda ko sakana mwana nga nazani na senamo te. Soki a kolinga elle doit passer par la délivrance. Et à la prochaine fois on va se voir encore na humain na raisonner na obenga bino na obenga yo pour nous limbisa ye. Mais na raisonner non. Mais bon, quand même vous nous rassurez que Brozo on a ensemble et puis la makamsusu mais tous la basala nzambe simane to landela. Ce qui boye akoya elle doit être accompagnée. Parce que tambola ne boye déjà le nerf est un peu tendu là. Je risque même peut-être à la route. Oui, je comprends. Donc, je fais vous l'accepter. C'est ça notre souci. Parce que tout ça, la super procédé. Et puis, Koluka Mama, Senga Mama, pardon, tout ça, le reste. Bon, bref, l'obiso milité, je pense que c'est l'essentiel. Tout ce qui est dans nos situations, dans l'étape Oyo. Merci, Nabandogotou Botali, merci na Château, Parouze Sayo, Dari Diwantesa, pour le côté technique, et puis merci na conseil. On reste ici pour essayer un peu à vous retrouver, pour retrouver terrain d'attente par rapport à problème. Merci, bye. œuvre dans le laboratoire CRMTA ou ezali laboratoire médecine spécialisé dans la production de phytomédicaments, c'est-à-dire bakisi à partir ya banzete na biso ya Congo. Bakisi nyonso o bozomona awa na CRMTA et subir essai toxicologique et puis essai clinique ou ça la différence na biso na tradi parce que et subir quand même moi étude et belé et puis bakisi o eza na CRMTA ils allaient homologuer le ministère de la Santé, c'est-à-dire qu'ils ont l'autorisation, il y a mis sur le marché, au niveau de Mboka et puis les bandes de Mboka. Qui si on produire dans CRMTA et puis qu'on n'importe quel médecin partout à travers le monde. Dans le laboratoire CRMTA, on a deux branches, branche cosmétique et puis branche médicaments. Dans la branche cosmétique, nous avons dulci au collagène, pour ça, il y a un sérum, un savon, pour le traitement, il y a un tampon, bandouta, ride, poche et puis cerne. Nous avons un dulci réparateur, pour ça, il y a un sérum, un savon, pour CP gel douche, pour le traitement, il y a un bouton et puis pour réparer le poissonayo. Nous avons un dulci cheveux, pour ça, il y a un huile, un shampoing,
pour le traitement de cheveux abîmés, cheveux haut et baby, cheveux colorés, ils allaient ko botisa suki noki et puis ils allaient ko retarder repousse ya cheveux blancs. Tous api na parfum na biso o to sali à base ya banzete na biso ya Congo. Spécificité na ngo ils allaient ko kitisa yo stress na kati ya nzoto. Na branche médicament tous allez na méamycine, sirop comprimé, ou ils allez kis na biso ya ba mib, ba levure, ils a anti-poison, ils allez ko traiter ba problème nyonso. Il y a les boumou, tous allez na kis na biso diazostimule, ou ils allez ko traiter ba différentes formes d'impuissance sexuelle, tout en éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, manque de libido, azospermie, tous allez na kis na biso zingenalis, suppo na comprimé. Vous allez traiter différentes formes, il y a hémorroïdes internes et externes, vous allez régulariser le cycle, il y a maman, vous allez na biso sensifos, vous allez il y a malaria, présenté sous forme de sirop comprimé, vous allez na biso méamycine crème, vous allez traiter différentes formes, il y a maladie, il y a ploposo, mycose, il y a makolo ya bana mibali, maladie empêchement palata et pas ya bana, na maladie msou ya loposo, vous allez na diazolex, ils allez traiter différentes douleurs rhumatismales, douleurs ya mokongo, paiement, allergie au pollen, ils allez pommade tomuli kombo ya papa na biso tondele diazolo, tous allez na méamycine crème ndenge na tamaki, tous allez na allium, où ils allez kis na biso ya tension, ils allez pour traiter hypertension, tous allez na borex, où ils allez ko bombisa système ya papa, ils allez ko komisa yango mulai pe monene, tous allez na menga kis na biso ya makila, où ils allez ko zongisa makila na bato ko baza na problème ya anémie, quel que soit sorte type ya anémie. Et puis tous allez na tisane docteur Maxon, où ils allaient tisane na biso, ils allaient traiter ba myome, ba fibrome, ba kyste ovarien et puis basi où ils ont un problème ya bobota, tous allez pena diabéine où ils allaient kyste na biso ya diabète et puis tous allez na anti-poison na biso où ils allaient neutraliser poison na kati ya makila.